Capage TV. Capage TV. Projet moi ça tout travailler tout ça l'émission Mboula. Ouais, projet moi ça tout travailler. Et bon pour la biso ba journaliste mon big c'est. Pour na bino ba journaliste boyeba oyezali mosala ya lokumu. Pe bazali kotala bino na etando iki. Na 3000 ans ata bato bakozala te ba image na bino ekotikala. Beauté ata bana o bakoya na 3000 ans. Botika ba polémique ezangatina. Botika makambo oyo eza kutu ata na sens te. Bopesa valeur na ba artiste na bino pe na culture na bino. Tala. Bolanda kamingi lo chochote. Et bon pour la biso basi ya pembe. Pour na bino basi ya pembe. Esengeli botele makape mingi na moyi. O Mélanie na bino. Ezala ya makasi kasi soki ezali pembe ya koluka. C'est ça. Kiba. Okokoma lokola nani? Nani? Oyo wana. Nani? Na koloba na ngai te. Nani? Batu nyonso bakoma na ba avocat na bango. O naza lelo. Je dirais c'est grâce à Boss Kande, Bobo Manoka, Mike la Duchesse, Matouza, Henri Baya, Bazé Belé, chef Nangana, Prince Tumba, Baza vraiment Belé, Sam Katokolo, président Vidéloin, Aeko Lamoussa, sens humoristique, aux allez Katsinanga. Comédie, ça la boue, il faut ça la boue. Donc voilà. Mobikisi, Mwana Oyo Bish Akufina Nini. Yoka bongo pe mobikisi ayanola kibango. Bolela na binote. Mwana Oyo Bish ezali noko na Gomer Motoalier. Tu vois? Parce que toi on a eu bongo nogoni Gomer à maître judo. Maître Gomes non te blagane tata na bash. Ata libanda ba blagane te mais impulsion wana ya ko tia kombo na ye na ba humour non ça là. Je ne sais pas ce où t'es ngawa. Comédie zandeni. So non ça là makambo bat ba seka. Que non zo ba réaction positive directement. Et que bakise anga sous plus oyo déjà na bimisi. OK. Mobikisi eza kangate. OK. Donc eza fruit équipe. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu les sous Cynthia Capache Outko Sokola apakola kaba gamme de beauté ya Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé ya apakola ngo. Olingi te na yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo. Oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo na to pakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso pe kitoko ba oyo balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa pe biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota ba buto ezosakano makasi ozala poto ozala afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atieli biso yango so omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi sérum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas ba gamme ya Rude Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rude ndeti na bomona poso na bébé te bosepela na poso na mikolo na tingani kaka na Rude Beauté Rude Beauté umela.
Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi, Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Inoël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Ya lelo ya sika, mwana Kongo yokelanga eloko oyo, onyokwa mape mingi kofutela mapangu, okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela, okoma kolota mokolo lopango sanza nyoso di, abala groupe eye solution pona yo papa pe mama, okoma pe mokolo lopango, ete na disposition na bino, ba terrain ya minene ya 20 sur 20, cadastre, à partir ya 5 000 pe 4 000 dollars ya pamba, oko banda kofuta yango a crédit, veut dire ndambu, tu okosilisa nyoso, awa na commune ya Selebambu, référence kaka na route principale OVD wana, okanisi esili, abala groupe ezana ba mibange na ba concession ya kosakana te, na lutendele na commune ya Mongafula, na Kimwenza gare, référence lac Mavale, et kopesa yo opportunité, o souscrire na mabele, oko makolo lopango, kasi oza kofuta mbongo ndambu, ti okosilisa lopango ekomi ya yo, mikanda nyoso okozwa, courant ezali, forage pe ezali, po ozwa mai kitoko, bango moko bakoki kodefisa yo sima, o banda kotonga malembe, ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo, ba terrain na bango ezali pene ya makadam, pasala kape construction, vente pe modification ya ba barge, ba ligneur métallique, pe ba pousseur, Kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo, ba teka kape toutes sortes ya mabaya, lokola bois de charpente, lifaki, bois de tola, bois afromosia pe misusu, pona kokota na contact na abala groupe, baza na kati ya Port Baramoto, tope obengi bango na numéro oyo 097 93 83 406. Abala groupe solution ya mobange mosungi ya bana mboka. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé,
ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose.
Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre chaîne Kapash Télévision. Merci Nabino Nyonso Bosepela Nabiso Bolanda Rabiso, abonné Nabiso, partenaire Nabiso, Tolinga Bino Makasi, Naba soutien Nabino Nyonso. En tout cas, Eko Maka, tous ensemble Tolinga Bino. Lelo vraiment émission est spéciale parce que bon mais ça dans mon Nabiso na plateau et tout consort, mais Lelo a vraiment tout dans la domicile artiste moko. Vous découvrir tout à l'heure, mais il y a une belle boye ba été. Vous découvrez Kaka, tous les ensemble. Il est là. Au côté déjà pour ça. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon. Il est là. Vous allez bien. Vous allez non. Ah bon, mon ami Junior Bancalé. Junior. Junior Bancalé. Azabogar. Eh là là, ma belle. Son ana bogar, il m'a trop belle. Parce que bino bo monika na TV, nga monia botuna bisuna ba jo mystique. Tant tout le monde qui est tolobani na samtema. Tokumisaka nzambe voilà. Merci beaucoup. Mobikisi. Pour na ba oba ebité bo mesana ko mona ina perruque na ye wana ya mobikisi o biso nyonso loba ko mo fi so teka lo mo boye sala kemba ekuba perruque lo roi mobikisi des fratiers. L'autre longoli na lola akita non akomi muntu neti biso nyonso to sono lo roi mobikisi te. Moi tata Jésus-Christ. Ouais, ça va, Nabino. En tout cas, c'est une grande joie. Il y a Oyamba équipe, il y a Kapash Télévision à domicile, donc cela veut dire que je suis considéré quoi. Et puis je sais que ce n'est pas donné à n'importe qui ou encore à tout le monde. Donc mon image est Joe Mystique. Donc à Talibagalon a été habité tout le monde à Joanna. En tout cas, merci na Kapash TV Mobimba. Merci na la patronne honorable et gentillesse. Mtatiko c'est un défaut. Cynthia Kapashi Kapashul. Il y a depuis donc mère a parlé dans Junior 6 fois. Le moment mingi tu as besoin de polémique tende batu ba mesana. Vraiment photo au sol là, au solo là. Déjà on a peu polémique na lingango tepo niveau culture na biso eza négligé bafoué eza diminué toko c'est bazaka na polémique té. So polémique non lukana sa polémique ou ezala que temps mususu ndeni toko réfléchir pour que tout tombe la culture na biso omoni donc ba polémique a pas mangape déjà d'ailleurs naza obligé té loba mambunya so botu nanga voilà ouais Junior si fois mobikisi oko exception na nous kombo wana Junior eza kombo eza prénom na yo 6 fois et puis mobikisi. Ouais 6 fois c'est un sobriquet on tape ça en haut venanga non Fuji NF Morontaloa donc tant on en cola ouais non comment tant on en cola Jido Mobulu Kandezala nando buka na moi trop quoi parce que et ça là que na buka na 3 fois ya ça là on se fadé et on m'a tout bolanga et a buka na 6 fois a buka na 6 fois buka na 3 fois déjà ah ouais Mobulu de tellement marqué et allez ma casse moni bon Mobulu vraiment témoni bâche dans moi nous sommes là na matete alowa chinois nous sommes là na Chine faut y bata kung fu ato komano marketeur ato komano le quoi nani mais faut y ba moi kung fu matete pe bon donc faut ça sport ata bale au bêta donc yango wana ndé apesa nga abuga na 6 fois nando bo yango ko fort mais avec le temps on peut te continuer en théâtre na ka créer personnage mon bo wana et balana vraiment na kombo yango abuga na 6 fois donc voilà mais ba mon catalogue nga 6 fois et comment pelengue oga kuna na sens aussi boboka Junior 6 fois mon biki tu vois et ça pelengue donc bon ça peut kombo na libanga des fois OK 6 fois Junior na peut-être bien mobiki ici non na minute oza vraiment na minute na Junior OK Junior mais tu l'as no ba début na yo et là on est pour ça que oza mwana lokwa ozaki mwana lokwa bana nyonso na ndaku na famille parce que otile lelo okoma mobiki na biso de te zwaka de te yebeli obanda onde ouais déjà
nakoloba art pour moi eza inné. Art pour moi eza inné. Et puis na l'église, na l'école, déjà na parmi bana oyo bando sélectionné pour bazala liboso ba présenter quelque chose. Et loko ana déjà et puis attitude ya ba parents nanga nando sepela nango bazala bâtiment boso bazana baza place baza ba seka kaka. Maintenant du coup ngape nande ko sepela na attitude wana ngape commerce naza place naza ba fo ba sekaka nande na ki okutana na na occasion groupe moya théâtre et bando répéter juste na vene episode armée du salut wana yo yebi juste na lopa mo ezale wana ezaki groupe église les chérubins wana ba année 2003 OK 2003 donc ça date vraiment ndé et sali que na yakana kotala mukomsusu na utobeta bale ba benganga pour na fouter tellement ba remplacer nga na leki na na oui bala ngo pesa passer le moment mukibwe tolanda ngo biso mikolo boy na kina ngotala groupe na ba répéta OK koya no kota bazela pe na besoin jeune garçon mo boy par rapport à rôle mo ezale wana bon déjà tellement na ndoya déjà na tala na mona ndi ba répéta ka une sœur, grande sœur pardon, grande sœur il y a quartier et puis amie à grande sœur nanga. À Ibisinga bon mais kao awa Ibisi boss na bobo manuka na Mike la duchesse abi place to lukai à ko salon parce que bango bazay ko ba mercenaire na groupe on a bandé op sa répétition. OK. Ndé ba mekenga ba sepele nanga to sala pe film ici là. Bah il y a qui proposé na comment répéter na en place va répéter dans les hérédits parce que mon a qui quelque chose et pas nanga et après na évolué puis na bango na ndé na kota vraiment na mozindo ya mambo donc au nazalelo je dirais c'est grâce à Boss Kande, Bobo Manoka, Mike la Duchesse, Matuza, Henri Baya, basé belé, chef nangana, Prince Tumba, baza vraiment belé, Sam Katokolo. OK. Tant au côté que salaki bazuom ba mon casting wana, au salaki rolling. En fait, Senga na dragué une fille quoi. Donc azalé plus âgé qu'inga mais na donc na surprendre na litoi donc andi maté que jeune moi quartier ou mon azar moi mon qui par rapport na mais ok litoi et puis j'avais essayé à ma manière bon ba Senga que bon c'est bon. OK. Après on continue on commence là. Donc Kindo Kinalia depuis 2003 na Tsilelo. Après wana libna kina bango na les érudits bayo longwa ba c'est les érudits classiques ba influencer nga na komina bango après mna mutu alukia sa mamna bobo sali les étoiles de bobo boss kuna kene poto prince tumba ke poto na ke poto en fait nga na continuer na ba groupe ba Kinshasa na ke pa ya fiotingoma na tambola vraiment ba groupe belé na ndé na ke subisa na tout vient de dire papa vit de loin muto sikoyo à transformer en humoriste donc c'est-à-dire à pesi humour dans un sens parce que batou ana nyoso na zena bango ba pesenga ka mayele ndeni na koza na scène ndeni ni position ni na ko telema vous comprendre attitude ni na koza non mais non président vit de loin a ko lamusa sens humoristique aux allez katsinanga comédie bah ça la boy il faut ça la boy donc voilà. Siko wana zakika junior mobiki si auteki wapi idée wana yoko mobiki zaki papa vu de l'homme ta pesa ki otora ya yo moro non mobiki si en fait des années après avoir kozwa batitide ko découvrir ba technique et belé et pas papa vu de loin na comme un sens mon boy il y a quoi improviser même les logos ngamo na ebi na mutoko improviser na ngote tu vois et on avait un groupe Nandinga quartier Kaka et nos 5 musiciens, naba comédiens. Alors dans groupe wana tous allez vraiment na solidarité. Tondo le bablo mon boy les 8 songolo les 8 pakala. Les 8 pakala les 8 songolo. Alors l'un de nos collègues qui était musicien, Cortési Wilangi que je salue, c'est un artiste et musicien de notre pays. Cortési avec Yokufela sœur na Ebiche. Alors,
il a fallu que ça les lots mon nuit mortuaire pour que Batouba s'ennuie quand des alaka. Et puis les alaki manière nabiso yo la kisaboling on abiso envers collègue nabiso ou à cause à songolo tom pakala à Koutani nango. Alors du coup on a pu répéter ya ko sekisa ya ko bina ya ko yemba. Et comme un peu dans la soirée, la famille a fait chance, tout ce qui s'abattu quand des arbres, c'est vraiment espace quoi. Et tant que c'est les gars belé et répertoire blogné sur to bongisaki et comment il moukié, tu vois. Tant que ça là, tout na Antonin Zembwasuka pour que tout chité na comédie suka. Donc nangongana c'était moi qui jouais en leader en fait. Mbamoro na comprendre que na baya ensemble et lo asuka yango hein dans ce beto comédien na tout ça là wana ezalami lo asuka par rapport au tobongisaki. Alors il a fallu une improvisation spontanée et puis forte. Donc un projet non élaboré d'avance, sans vraiment improvisation spontanée yango wana. Donc une improvisation pardon et un projet non élaboré d'avance. Si l'autre côté, à la différence, il y a improvisation sur Caneva. Donc un projet bien élaboré déjà. Alors, inspiration yelinga na banjo sala narration ngamoko. Parce que tant ni sili comédien na suke sili les collègues autozélé wana ba otalelanga parce que ngam nazalé neti ko jouer en leader na ngongana. Et du coup na bandi osala narration et comment ki bango na matanga basi mibali bamona ki mona na moto pe bango batunaki eyelinga kabo ngamo suzu na tuni question mobikisi mwana oyo bish akufina nini yoka bongo pe mobikisi ayanola kibango bolela na bino te mwana oyo bish ezali noko na egomer moto allié. Tu vois parce que ton ami bongo noko ni gomer à maître judo maître gomme non te blagane tata na bash ata libanda ba blagane mais impulsion wana ya ko tia kombo na ye na ba humour non ça là je ne sais pas ce où t'es nga wapi bat vandinier bat bamone on dirait na donc nazilaka mon mouvement mon boé et lui est-ce que ça allait bien moi sinae à seki makasi tant moi sina seki il est mon peu mobile à seki batunio so ba seki na bango maintenant comédie zandeni sono ça là makamo boé bat ba seka que non zo ba réaction positive directement et qu'on bâtisse un sous plus oh déjà na bimisi. OK. En tout cas ndeka bat babando c'est kabongo bat ba combien siko na boule ya ko luka ko comprendre ce ezapeke lo mo boye libiso wana toto bongisa ki parce que inspiration un jour wana na moni yango sustata pendant 2 secondes ya mam na continue ça na biso ezala vraiment que na baninga bakomo tuna nga ba question bongo pona banani olobi nini bongo pona banani olobi maintenant siko batu nyonso na matanga bakomi ko défier nga pour na calé quoi pour nyonso ba tuni eza spontané so tuni question nazongisi o tuni nazongisi alors et créer qui ambiance mo boy to kenena batu de en tout cas, ils allaient trop. De 0h à 5h du matin, imaginez. Aussi, ici, vraiment, Bozongi, Vo et Kaouki, Moussissé, Bini, parce que on doit travailler tellement. Donc, la question est Bamba, Bissou, Bambongo, donc, Matang et Bongo, on a fait. Donc, à partir à jour, on a, ensemble avec les amis, ici, il y a valoriser personnage au Mobixi. Déjà, Awa, Naloba, on a noté. J'en profite, il y a un plateau Nabino, na capage télévision et pas Roro, la plus belle de la presse congolaise. Nalobi na kabongo, ndeto mesa na loba. Donc Mobik ici, eza kangate. OK. Donc eza fruit équipe.
Donc il y a des corps dedans. Si on parle des Mobix, on voit RD. Si on parle des Mobix, on voit Patrick Mboma. Si on parle des Mobix, on voit Sevenchin et Bofoyang. Si on parle des Mobix, on voit Blondie et Bunda. On voit Cortési Wilang, on voit Yafifi, on voit tous les gens là au Bazalawana, Nanuana. En tout cas, na bangunde to salé Mobix. Donc Mobix ici, ezala ngamote Mobix eza batu belé. Et puis to zuli kanisi, il y a qu'on rédiger ba question belé. De travailler dans la réponse ou est bota spontanéité moi aussi OK au tout n'a pas importe il y a question moi boyer Mobix ça oui peut qu'on s'adapter et bon pour la biso ba journaliste Mobix pour na bino ba journaliste boyer ba oizali mosala ya lokumu pe bazali kotala bino na etando iki na 3000 ans ata bato bakozala te ba image na bino ekotikala beauté ata bana o bakoya na 3000 ans botika ba polémique ezangatina botika makambo oyo eza kutu ata na sens te bopesa valeur na ba artiste na bino pe na culture na bino tala bolanda kamingi lo chochote beaucoup ça là n'importe quoi. Et bon pour la biso basi ya pembe. Pour na bino basi ya pembe. Et sengeli botele makape mingi na moyi. O Mélanie na bino. Ezala ya makasi. Kasi soki ezali pembe ya koluka. C'est ça. Kiba. Okokoma lokola nani? Nani? Oyo wana. Nani? Na koloba na ngai te. Batu nyonso bakoma na ba avocat na bango. C'est biso exemple pour to na boyi na ngai. Tala omoni manga oyo eteli na moi bayebaka ngo kaka soki otie na monoko kasi oyo ya mofudin ntango kotia mpe na monoko yo koyeba oyo ezali ya mofudin sikoyo yo mokoloba na nga oza ya mofudin to ya moi wana manga siko mutu boye kasi mutu soki azali ya pembe esengeli mpenza azala ya pembe ya solo soki pembe na yo ezali ya kobamba ya kopota ya kofinika vunga na moi po ngenga tampo ekolata matama na yo wana nga na kozala te. Merci beaucoup on est qui donc ça vient comme ça. Ouais, comme ça on est qui Mobix ici. Mobix toujours continuer na biso yipse biso nanu. Depuis au banda carrière na yo non toujours on a Mobix ici. Donc ce que vous salez na ba mi Mobix ici vous créer personnage wana Mobix après au comment qu'on tourner ou quand on a ba master na yo to. Non en fait ils ont étant que je dise la vérité quand on a banda au salon on a ba master na on a niveau groupe na sala on a ba répétition président vidéo na tala nga mona déjà na sala na pièce na joua na nga ma mususu. Maintenant président vidéo komaki talara aza parmi les artistes le plus sollicités de la République démocratique du Congo. Donc azalaki soki azui cop moya ba voyage à memanga mais soit meminga websanga tenino wana ya nini wana kobosa na ngote. Bo kende bo mona pe bokomi kuna osali yango bien que ba yebi yango na nte. Et en l'année 2016, à mes voyage Montboué, na Brazzaville, na mariage, il y a les boss Souman Geloni, na maman Lucrèce, faites-moi ça là une semaine, et ben lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc 6 semaines ici. Donc on a fait tout, on a maman Kalunga, tant maman Kalunga zongi, tout ce qu'il y a sous contrat, mususu, na koti sous na contrat ne kaka, président Sobé, na modé bayoya, na contrat ngo. Et pas général d'Abira, na Christi Hotel, to presté le 25 décembre, na Bango, na Sali Mobi qui s'y kaka. Imaginez ce qu'au devant, président Sobé, Modéro, vie de loin, bah Chessiko, moi, boye banité, bah pessi aux chances. Bah to pessi aux chances s'exprimer, Nelo, non. Et Nasuka, Nazoa qui bénédiction, il y a président Sobé, puis il y a Monseigneur Modéro Totokan et puis il y a président Langafi de Barbaki et Loko Oyo. Ezui et puis Ezoa. Loko Abiso Tobi. On a 2016. Maintenant, Eola Tanzo, on a 2018. Mais Zelo déjà bandé depuis 2012, 13, tu vois. Mobix ici to continue na biso siko nini depuis au banda na Mobix na yo na junior surtout plutôt tayo yo za mutu mususu to 6 fois wana Mobix ici na junior o ya tourna kasala na ye barol nyonso opona nani non pona ba nyonso non pona mutu moko te so pona
Non, pour n'a pas on ça. Nga ko ba na pour nga so na poni na nga junior na biki ba pour la mobikisi. Parce que ba préférer beaucoup plus mobikisi que junior. Oui. Or nga préférer nga ouais, nga ils en va place souvent ba bengisi oyeboye. Une fois je me souviens en 2020 na zora invitation à King Aigle. Félicitations pour déjà na disque d'or. Il y a Snap ou autre chose. En tout cas, Congo est sous valeur. Tout le papier na palmarès, il y a Snap, Congolais Pazali. À Bengsanga, il fallait prester, showcase moi na le millionnaire. On t'a contacté qui conseiller suprême Soulé Kauka que je salue. Mon tomoko très bien. Mon témoignage zaka ndenge apparence nezali. Babingsanga isala ke pressé wana na bosana tenue na bosana mobix en fait na bosana mobix ici likwa mbetu donc OK junior na ke junior tant na ye na tala boy na bosana likwa mbetu tasko ville zonga na bisimba mos li mais na bosani moko bosana ondeni biso oto ebiete biso to bengisi nde joana ya ba wana la perruque quoi et puis ça là que na prestaté. Oui, on a prestaté parce que Basile mon big ici. Moi, un peu ce perruque vite fait on a de l'été. Non, il fallait Kayanga et puis voilà. Donc raté. Donc on a prestaté, na comprenant que batbana bolingo mon big si ke kolekanga. Alors nazala déjà partout nazala na se promener nan. Boya to lobby banini na to yo côté. Merci beaucoup Junior. Ouais, c'est à moi vraiment de vous remercier. Depuis au banda carrière na yo de 2003 nde to tako solati lelo to na 2022 to 550 nyonso avant que to ye banana déjà nde to ye bio boye. Et lo nini avantage nini ozwa na musala oyo ya théâtre. Relation hein. Relation, ouais, je peux dire relation. Parce que si on a bien le bambon, na zuina mbongo te, na zano ni logo te. Nano ni logo te relation. Na batu mususu ba approchanga. O bande ko s'attendre même pas. On a s'attendait été. O pe na imaginer été, mais à approcher yo, à proposer au pelo au monde bien et salut au pe bien, tu vois. Donc les relations. Ni tété ango na ni loté na kolo baké. Donc relation. OK. Relation pe makasi. Relation. Les avantages non les années. Des avantages. Et là moi vraiment regretter pourquoi na comme boy. Pourquoi soit là na regretter. Na comment on dirait incompris. Comment? Dans le sens que elo mo ko salama est naturel. Par exemple, moi, c'est l'émission, non? On t'a béninga. Yebisangasko, na respect na yo, ya batbota la biso, na yamba téléphone. Moi, t'es simbate. Déjà, tant oyambi mutute boé, au coup ta message moi après, ils ont qui simte mano. Pourquoi ma boé? Abozala kaboé, tu vois? Mais on essaie un peu de surmonter ça. Na mon cas, bon, ils ont autant sous tokomi ndé ça la batba on a pas préjugé belé. On n'est pas là pour nuire tout le monde, encore pour faire le mal à tout le monde. Mais écoute, coïncider quand tu as besoin de moi, Moussala P a besoin d'un cause en plein tournage, net boy non tourner déjà na habité sur nako yamba téléphone ndé toi bonne émission na yambi na solo li yo poser linga ba pe bazana ba qui conversation nanga monter que ils a vraiment respecté. Donc pas si ka moi mki na mona yango wana. À part ça normal hein. Vous êtes sûr? Moi sûr. Donc moi sûr. Vous êtes sûr t'es moi sûr pour ne pas exagérer. Parce que sûr et bon ma grand. Donc je ne peux pas dire sûr non. Et là moi vraiment vous vendez na regrette pourquoi on a côté dans le monde pourquoi on a une star ba dérangement pezalaka ah oui hein na ba famille bon, en fait c'est normal hein c'est normal ba on na TV ba quoi ba pété que au kozanga pe sans fond tu vois nous sommes quoi à Ibisio. Ah, on a besoin nini boé. Et c'est un atam sous boé.
c'est ok. Tous mes canaux, ta semaine, quand c'est les 10, les gars, pour être sûr que tu as caché $500 les lots. À moins que n'habité, à moins qu'ils aient projet mon boy, ils ont un projet à solo. Les temps sur les cas 500 dans les sens il y a tournage parce que il y a prestation il y a pub il y a ni temps sous au-delà il y a 500 dans le bas mais je sais un peu de dire il y a autre salaire ming parce que publicité tout ça la à chaque fois ba prestation na ba manifestation na événement ils allaient une time été tout le temps tu vois et c'est un adam sous moi temps banine pour kalixama et l'eau mon boy na moi ma banga na bisoli za la oga na boa jo mystique ah mon bixi nda boa ken tam suba ko yo kanepe libanga bazana bango pe ayoki nepe libanga na che mais ce gars c'est baboka kio baboka kio kitoko maman a couru que tam sous na che témoignine tu vois donc il y a un nozo ngaka na incompris donc tant on lobi na mutuke na zana ngote hotel amobikisi na lekikuna kwa na moni ba hotel yo Nathalie na ba page Nathalie obo na moni obo ozana ngote ndeni tu vois mais sinon on n'a rien OK Mobik Junior Bosani tant on mitala ka place au commis ndenge on star ba tout ba ebio les kanabanzela ba telimsa Mobik yo mo vraiment tant on va dans la mbetu na yo elo nyezanga kayo na ebite okomi na suka oza déjà dans les bons ndenge bande ko penser na koma boye ou bien en fait l'homme sous ses angles par rapport à rêve na vision n'a même pas na cheville OK donc na salino elote na salino elote on a kolobaki na sali to na sala exact donc tant on a mon aboye ça me donne encore le courage il y a pour fournir d'efforts malgré la difficulté toi nango par rapport à la conjoncture il y a politique culturelle il y a beaucoup cannabis au conseil les 10 toi dans la situation mon boy toi dans le contexte mon boy au Isaac Sosa un artiste et comédien nambo cannabis je sais pas. Tu sais pas quoi? Je sais pas, bon, comprendre, je sais pas. Si tu es un artiste et comédien, oui, déjà, au bon taxé, vous comprenez? Ezaka pour termes politique, culturel, Eza vraiment assisté. Ce Eza Kovanda, je sais que la volonté, non, mon bakonzi, bakominango, par rapport à Mambo Belé, Amboka, Nabike. Tant qu'on a point il y a culture vraiment bah réfléchir les sous ndengeni ba ko sala biso stable sur tous les plans même sur les plans matériels déjà notre manière de faire les choses ils aura déjà professionnel quand c'est les 10 ils aura déjà professionnel to kutani ba briefé ka temps sur idée ya ka sur place bah mon babi et comment la binopé ah mais oui hein OK ah mais oui ba bengi bino kaka ba bengi bino yaka idée ba bengi bino boye ba briefé bino ba biso au sala boy ouais mais soube bazala a commune mso ba te nga komaka lo ba bino te o komaka na yo o komaka mais est-ce que vous répétez kango parce que la répétition est la mère de la science. Déjà, dans l'art, tant que vous reproduire œuvre yakitoko. En tout cas, il faut une répétition forte. Il faut vraiment bolia botonda. Boyaka teke. Mais déjà, balobé na oti yoza la mwana nani. Yes kona iba wele la nini. Nyo sonné zaka professionnalisme tezanga bino. Oui, il y a un manque de professionnalisme. Il y a un manque de professionnalisme. Si ko popo comme ba professionnel et singa ka mokonza mboka tsa maboko to bino mopé. En fait, mon diplôme sou na kolo ba to ba professionnel parce qu'ils a profession biso. À part netinga à part ce que je fais comme humour, comédie. Nani lo msuste o na sala ke na à l'aise quoi. Comprendre profession dans sens wana oui mais na ba non mais il y a professionnalisme mais on n'est pas professionnel. On n'est pas professionnel. Mais pourquoi? Ah mais parce que contexte il y a politique culturelle. Bilo wana no c'est très important.
Là, il y a des choses très importantes dans Tolo Bango, vraiment qu'il faut comprendre que politique culturelle, tant que vous avez vendu les gens dans le secteur culturel, il y a vraiment au Vanda. Mais peut-être non, c'est faire comprendre. Dans le sens où on peut dire on est professionnel parce que c'est notre profession, mais si on ajoute des normes au monde, tous à un niveau professionnel, qui est vérifié, qui est vérifié, mais ils ont là-bas vraiment professionnel dans les sens. Camerounais, Maliens, c'est même si on Congolais, Bazali. Si on a vu par exemple les choppers, les Emani Lupia, tu vois, réalisateur, film là-bas qui est un festival où ils ont en dehors il y a communauté congolaise. Tant super baza nominé, tant super zuper moi trophée mon boy. Parce que ils ont vraiment que banana casting, sali casting, yé na profilo, yé azwa. Retenir yo, kaboli texte, bandi ko répéter, on a ce que ça autobengara improvisation sur Caneva. Un projet bien élaboré d'avance. Donc Didas Kalinio sowe déjà que yé tango lo baboy. Donc, improvisation spontanée à la mingité. Or, biso, beaucoup à l'objet, comment tu appelles ça idée claire. Même à l'oba. Tu improvises en biso, mon gros. On comprend. On appelle au comité. Oui, un comité parce que non, ça l'a on a moko. Tant que ce PC à maloba nanga, moi je me suis et c'est ma photo vanda to. C'est révolutionné Bissomoko. Déjà, na condamné peu Bisso lisusu. Moni ba débat au fauteuil on a ba média yango. Comment toko ça la pour que to bimisa domaine na Bisso na ghetto. Parce que toi na Bisso na limite toi na ghetto, toi na kikuku. Sérieux. Toi na kikuku. Ghetto comment ndeni to kata. Bo comprendre mbula mbula. Yango de ça la beauté ba mon appel vraiment et ça naturel quoi. Oui. Junior, il s'est depuis au banda, au comment mobile ici, au comment tourner, au comment ça va rôle l'union sur Anna. Est-ce que vous avez temps ya rokende ko tangela yango professionnellement ou bien au sala no kaka? Ouais, on a s'est formé. OK. Na ba atelier belé. Donc il va s'appeler et belé. Déjà, imaginez, Moutamaboke Lokoanga, prof Nze Ivan Moussala, un grand professeur, il y a INA, Institut National des Arts, un grand metteur en scène de l'Afrique centrale depuis la nuit des temps, si les loyers Karanaïga. Parce que mise en scène monté les lots, Tokoloba, et ça, il est mais c'est Nze, en Afrique centrale. Et maintenant, je travaille avec lui à Tchopé, dans la scène. Vous répétez, vous prestez, vous présentez, et le monde, vous avez mis ce bateau. Donc voilà. Donc, il faut conseiller à ma collègue Nayo et Yango, non? Ah ouais, il faut qu'on s'est formé. Na place tout le cas succès buzz. Eh, bini. Et là, c'est bon parce que Ebele, non mi chapé hein. Pour les arrêter que donc Ebele, tu on a posé ça, baye babiso, que biso to yeba. On a évité ce qu'on comprend en soi. Donc, on a ligné baye banga, mais on a ligné au yebate. Autant que baye banga, c'est langa, ba risque belende dans koloba. Ah, t'es tous un tel, ya yebani. Baye no boy devant projet mon boy, il faut défendre koye banana yoana. Mais non, Monique, ba msupe baluba. Ah, ba toi na bon mon avanga boy, ba chaini no no biga mela paiement. Akokate. Donc voilà, photo écola. Photo école na place qui grand prêtre na place to na ba polémique to finga na ka to la ça ngana za danger to lukande vraiment un jour so to zate parce que biso o to za lelo et na ba pe bazalaki bato bazalaki zape na ba kutaki donc c'est que biso zape na ba remplacer biso donc tant ba remplacer biso faut ba batake to tika ki on pe na niveau mon boy. Bien que tout ça la nyonso na mbalama mais au moins tout là qui sa volonté
Il y a changé ma cam par rapport à domaine abisso. Moi je crois que c'est ça pour moi. La place de vendre na ba futilité et puis ba mambozanga tsina. Junior, depuis banda carrière na yo banda musana oyo risque ni ozwa pona musana. Ah risque na zo pona musana nga. Et le moment vraiment écouter au vieux, écouter le mot quand il est très cher pona musala na yo. Bon ba risque toi dans zongoka. OK déjà makolo, ozonga makolo. Ils ont déjà risqué beaucoup tout au na mutuka au kufi. On comprend oya makanisi belé. Bon, on est là pour entretenir galerie. Mais na kutana na accident. Na kutana na accident, ils allaient na uta musala. Tournage na banki la yangani na baya fi after work. Après boulot kande balobaka. Na zoaka bal qui est comme membre belé donc il y a ba maman beaucoup na linga ko talisu vraiment na mozindo te pour na tika déjà esprit nanga na niveau membre positif donc j'aime pas plus parler de ça en fait. Non, ils allaient balle perdue. Ils allaient balle perdue na Zoaki na 2018 na coin il y avait nanga na Kunda et voilà. 2 fois en Afrique du Sud. Mais limité, espérons. Bah médecin baba qui place les allogés, moi basi bango ya té donc ça peut causer des préjudices. En fait, na tourna déjà page, na comment vivre car so na la muki na monique nzamba la musinga na komisi na se contacter na mukolo wana. Et puis na chango sou na mututé pour bon fin de compte na biso nyonso to kende muto koma 3000 ans zate. Je connais où tu es, on comme 3000 ans. Mais na batu musu bota bazala déjà. Batu botika na 3000 ans, batu bakoma ti 3000 ans. Ezaka bato siko bosala bosala mambo ezali na ba valeur. Ba bezo mona wana o nani asala ki bafinga na ndimita dans 2050 koma. Comme la musika. Comment te. Donc ekotika na YouTube. Maintenant on loba et comment te c'est-à-dire ezé le mot boy batu ba vandi peke ba juango le quoi modèle. Je pense ezaka blogo ezali na ba valeur. Ok. Junior, et puis na loba bongo po na mizwaka te quoi. So dans non comme 3000 ans te. Mais tikalika ke je suis une créature. Vous comprenez? Je ne suis pas Dieu créateur. Yango tende salake pour nga babi mobikisi na zuzoyo na nyato mambeta non. Non, on a droit à respect na yo, yo peut respecter nga. Donc nga peta on os kanisango pona nga moko donc même pona muto na mona pona autrui. Donc yo peut faut respecter ngo pesa nga valeur na nga. Pour so olingyo cheke oyo kanisa tam sous le quoi matériel yango de valeur que nga na za la valeur te en tout cas yo komaka 3000 ans ndima. Ah comment tant on vend d'abord moi ba mobile c'est mais belé hein. Ah oui. Et ça la en tout cas je suis très content. Je suis très content en aucun jour eko lezenga et en aucun jour na kolobake ba sala ngo ponanga. Ba sala ngo pona bango. Ils appellent inspiration na bango qu'on se le dise pour ngate ndim na ibisa bango ba salaka. Mais ils ont ka ke tamsu o ngana salaka ils alaka pe moi bien. Je pas lobby ah na mekola na ngape kozala bongo. Mais non lobate ke na vanda na diembela ke ngandi naza force d'attraction pour bango basala boui soki ngate o copie coller te waneza eza muto aza pauvre en esprit. Muto pauvre en esprit comme on a bongo ya ba blo fo to encourager ka nitsinga sepela na nganango eleza ngate na mona ngo pe mabete na tala bango tant basala bien le coup mon massin joli les onga pas nanga. Ouais, je te dis parce que yana ba bilom su basala et lobami pe sur la toile. Ah mon bi qui c'est lo quoi nous sala qui elle est bien. Ah merci beaucoup. Non ban naza pe na tenter à se justifier te que te zanga te ngamdu te. Nyonso ezongi la. Mais tant basala mabe bat bango mo ba be ke eza bango po ba bi ke mo bi que ça sala mabe te. N'était ça comment. Dans l'essence là, nga mona ngo vraiment bien. Ils allaient non ma bête mais seulement
faut to bakisa créativité na cause là ngape naza bato na tala non na bato na tala bato basepelisanga mais tant na banda osalama nanga okoyeba pete kuke tant nangongo na donké président Soboko yebate oyebate na donké na nini na ngongo na donké président vidéo na ngongo na donké président Saïsé na ngongo na donké Pakalo na ngongo donc voilà. Vous pensez à tout ça, la groupe groupe théâtral? Ah, c'est mon conception mon boy. Les esclavagismes maintenant ma bête. Mais pour travailler pas si les pas vu de là non. Ah ouais, nazakuna. Et puis la jeune est belle les lo, ko ça peut yo tuninga comparer sous souté na ba réalité ba. Non, ba jeune est belle ba ko vous appelez musala na groupe na yo. En tout cas. Une façon déjà ba zoaka dans les sens temps comment que projet moi tout travailler tout ça l'émission Mboula. Ouais, projet moi tout travailler. Au moins on peut tout travailler déjà engagé ba tout. Et déranger tes tonton Joe. Dans les sens là. Micro. Oui. Donc voilà un peu. Vous pensez à nous dans côté. Té n'a pensé à côté. N'a pensé à ngoli sous-souté. Junior 6 fois mobi qui c'est comme l'émission na suka mot de la fin na pour l'émission lelo pour te kutana. En tout cas na leli ngo bobilo bango wa sentir magé fan na yo ba abonner à Kapach télévision. Vraiment merci beaucoup Bosé Belé na lingi bino trop. Awa parler nanga anytime na ozala bo mona ngaka bambote na batu nyonso na communauté congolaise de partout diaspora ba obana na kati ya mboka bino tout. En tout cas, vous soutenir biso, hein, vous soutenir biso na ba conseil, na ba ida malamu, vous soutenir biso. Merci. Bino boye biga. Qui n'a pas panzala, merci. Donc on vous aime beaucoup. Moni alingi suki kolega musala. Bye bye. Nga pour la langa radio mystique. Kapach TV. Kapach TV.